La stratégie est là aussi en mobile. Le changement de groupe et ça la rappelle mon bien. Moi, ce mobile a quand même le moko. Et comme il et comme des cravates pour leur on a passé dans le salon. Non. Maman, Bonnie, bito yo combien? Hein? Ah, d'accord. Na osanga la boy. Nena mupela bien, ateki yango bien. Monte. Abi 12, 15 000. Na 12 000. Kiba, utozonga si. Est-ce que vous avez joué? Bon, ali bate. Non, mon ami. Ils sont pas mal. Il a la pression. Moi, je me donne ma sima. On s'attend à tout ça. Parce que la visibilité, madame, vous avez une semaine. Si vous avez bien collé, vous avez une semaine. Moi, je me bien. Ma vie, il y a un tango. On m'a dit que c'est zéro. Ma vie, il y a un ezalaka bon mama fandi kwa mana bana balobisa kanga na ebisu meleso na bébé la robota so alobisa la robota encore le gars boeta kiango tika le bébé boeta ona nini kasi le betele kima makutu mabala mayebona makutu OK bana basala ona mbinzo na mayebo parce que to lia kiango lobi OK pilipili ko boeta mavi ya mwana le pilipili ko boeta tuna na tongo il est dimala ko lamuka il allié trop alembi do mutu libomo akomika et puis il y a kaneka mingi tokota gauche akoma kaka wa mama libomo ezate libomo c'est le passe olia mingi atondi pilipili akuboeta oyo amakambo gauche amonza na kati boye gauche et droite. Non. Droite, ouais. Gauche. Ma vie, on le gauche. Qu'est-ce que gauche y a moi? Oh, droite ou gauche? Oh, droite, ok, droite. Ah. Moi, il y a la quantité. Ah, yes, oui. Et puis, tu as un boîte. Un boîte à quelle abisse? Tout droit. On dit ça dans la quantité. Donc, ils en ont plein la quantité, mais on a une entreprise. Abonda ngana bano vanda abana kota place na zawana ndo vanda abana dibaboma d'accord dibaboma aveni awenge bana bana ndo za bashia ndo za fier j'étais c'est quoi c'est ça yana fimo go ya c'est la rabe mission kaka wana so bana ninga ngai na bana na bondal c'est quoi na bana na bondal na Paris bondal c'est Paris ngabi bondal Paris ndo le baté au baba bondal ce qui le bi bandal c'est Paris au komisco Paris ba anzani fa sala ngana bota maka na Paris on te l'équipe pas vina ngazeka luzeka prêtre azeka luzeka on bosso wa persona portail wana kwa kuma pe kombona donc tout droit papa tena motai ya mavieta nikolo mkie abwaki ka base ni wali abwaka ka base nganga taliputa ma via lia ngata ngabwaka base sala ni ya tokoti droite ma via maman wewe nazini puta na kanyi bonga bite ma via era abwaka base na bata makala sima ba ma via tanga abwaka base tika bata la base ma via chance daliga sola daliputa morote aliputa moro na mona moji na ngai makute kumisa na yo vraiment
Même nga mon naza sona iti liputa na okina naza à l'aise. Ça dit na okota partout naza à l'aise. O là ta transpenani pantalon toke gauche. O là ti pantalon comme pour faciliter yo. Bandal séparé. Comment ça s'appelle? Pas na kacha par. Et là on va dire que tout refait. Na fana na bandal. Tu peux na mundo, na fana na bandal. Comment ni entre to attaquer yango, c'est quoi toke droite et gauche pardon. Toke to bimi na makadam on a na bandal. Droite. Nga na école primaire, nga na école. Mama, nga na école primaire na tanga na laïque. Ah na lai. Oui, biso to nga na bota mana na asolongo awati. Na bandal c'est. Vous avez mon abondal. On a vendu un chinois, on met le long à ce qu'on a 7 ans. Dans 7 ans, on a fait un bin, on a fait un maman à Maboy. Ah, vous avez mon abondal, mais abondal. Il y a bandal. Il y a bandal. Il y a bandal. C'est quoi le gars à place au parquet? Comme ça, bisous au côté. Parce que Wendy, la bisous, il y a bandal. Mais j'ai tout le monde. Je ne sais pas yom to repona. Si to lamba bito to si to lamba. Pona ma desu déjà to vite. Et revenu ko la biso ko lamba desu. To lamba bito to bito ya makemba. Makemba. To lamba bito to makemba. Wana uchaone. Bito to makemba to uchango izo dépend na biso to ko chango bisa uka uka. Ça va bien anda. Bisa ko geza anda ko donc c'est ko songa. Bisa ko yonde lo na liara lo kwa sogini. Bisa ko mate na bisa mai. Voilà, to somba sikoyo kaka ba épice, mwamba muke, mwamba nguba. Ah, mais épice kuto. OK, mais épice ko yo sala na. Na besoin ya tomate mbuma. Oh, c'est la biso to somba ka tomate mbuma. Pilipili. Pilipili ya kubweta poto kanisa Jérôme. Kanisa Jérôme. Pilipili ya kubweta. Et puis to sombi. Ah ouais, pas ya. Azata to pese mbote. Charlie non. Bokila pala yos. Nana to toke na. Papa. Now it's another hour.
Naye mama nazali. Mama alors Titi. Nicole. Oso kita. Nicole. Ah bon kiti ça. Ah noya. Ona mama tia. Asa marché kitoko. Naba pai naba pa. Naba na opoto. Boy, quando eu não tenho que ter uma foto, eu vou fazer uma foto que tem carro ahí lo mandé. Atuana batamoto kwa usonga simeto ya panda kiloko. Oh, tabondeni. Oya yono baka nena njama taka kwempesi na omo. Ta yebre yonde nduma mbaka mwa musala. Soba mwa musala. C'est pas juillet. Chefe, não, tá lá. Vou fazer uma demanda.
abenga nga mami kasi bango mutu basalaki bato bayeba kombo na nga mami. C'est bon, ok là, pipi la boîte, t'as fait ton suivi, c'est ça qui est la boîte. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traité, maman Nitou, la providence. N'a pas fait n'a besoin surtout. Tout le monde s'en soutient. Ah bon, c'est le fait, tu n'as pas et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, très deuil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location Ezali. Il y a un matériel, location de ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons des productions, ils sont très bien. Donc, nous avons un nous avons un anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Nous avons un anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, so qui bat. Oh, yo, au bani ministère, nous passons, c'est le premier anniversaire l'église. Maman, ni toi, ça. Elle vous convient, elle me convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos Allô, bonjour. Ndeka na bakiba na bobenga ba mama bobenga ba papa emisa na bina mote bandi mumeli ya nito. Na pisi bino ba mote bele mino to ba bonanga ba bonanga service traiteur de conseil la providence ba bonanga ka emisa pour le mariage. Merci la bienvenue surtout na moi maman nga déjà na commune nga maman na c'était ma classe comme on aime ça maman bien na ka kibinoti. Moi ka baba maman na baraki ya maman Eliane ezaka mambo solo on za mambo lokita te ka ete parce que moi on sait quoi ezaka mambo ka pourquoi maman m'a dit la tête puta boiti na pela la tête na la tête ni puta mo ke kangeli ekeseni tout fait ekeseni parce qu'on a la ça mambo ka za pesa ko za solo tufana sana de moi so mambo balinda na sikile na kasi ba bitu kana ki ya na mo ta komeli ya na kiyo mo na si o na basuki na wana ma vie akoma za lamu asa ndeko na ngai po ekomela nenga komeli donc faut la munyo ko comprendre ba sabona abana mina la ki bino en tout cas merci de bosser pela ki botaka ya mission na maman vie ya SPC ki bino bo reprochanga pona makelele ya kitike makelele ya ki place ya musala maman vie ya azaki na bala bazo répéter na siège ya théâtre ya moi pour moni ki moi ba retour wana ou excusez balasiba pour que nous fasse makelele tele makelele mais makelele ozala po bo na sima na biso mitu ka pe osali désolé comment comprendre que toi na Congo d'ailleurs tongai na préférence pas bien mais là na monde na eloko là chin chapa la Congo eloko za na vuna wa ndenge ko tokola nango maoma ya ko lobela ngumi c'était pour publicité ça va terminer ma vie yo kanisa tande toche bon mo muto asala ngo penza ta biso to lobi dera besoin de biso ande akuna tina na biso mwana sika bato baka bo se publicité
Ma vie, là, c'est avant tout pour ta manie, le président. Exact. Oui. Moi, il y a un groupe spécial de temps, comment on a mon ami, c'était hier, oui. Après, elle a été. Ngai na sebelaka makasi kosala eloko ezala esprit na yo déjà na osepela. Est-ce que na mnomia? À votre santé. Elenga makasi. Tika. Le maman on t'a na orleta yeida. On nous a souba eli mwana oyo. Donc aux ça esprit na non c'est bien comme parce que aux approches à public. Pour ça les locaux ils approchent à public donc mon tour à l'aise c'est vrai makelele mais makelele me soucie générateur. Mais tu vois les gens makelele pose à siège. Voyez place tous autres travailler. Donc makelele pour écouter la musique, t'es prise à musique, makelele ça va être théâtre pour toi au show. Voilà. On est la publicité de lelo na ye bayombe na vie lelo na esa musala na biso bayombe biso biloko na biso esengaka na mo exigence biso biloko na biso pelingi ezala simple yango nde esala biso minene tala banzoto yango na wenzela tokutani na dani yango boyo motuni ebilenge na stress terre. Pourquoi ils ont laissé ma monsieur te mbele bien. Ça c'est la tête. Baba ebisina yango ekumo amuna na kibi. Tika bilenge za. Yango ba amuna ya na kibi ba na bwa kaka. Mafia. Bien na musunde za malimi eh. Akona teka kusana milanga. Akoma na ngoma mele lokoso. Mafia. Bemile ko lebo na bi. Na comprendre te. Mo na ngai. Lo nga mona somé. Nadia na problème na moto. O peso na bino penga. Non. E mona oya za libumu na ngai. On est sérieux libumu. Bien de cela que ça on est. Era mo pete lo bana. Tika na maji c'est pas na mama. Toma no la cuisine. Na to kota la cuisine to lo malelo bito. Bito to la biso lelo eza makemba. Na makemba na to cha bisa okama. To cha mamanguba. To cha huile. Tokocha biloko ba business na kaka moto ta cuisine tokota to la saba on est pour travailler go e bandi moto sana sisi kwa ngata to sasa eto tumbaka sasa petrol les gens qui ka surtout sumsu alela pa yimo ba ma to tumbaka on va na ta chou ba ma ngi sina tumele ba ya pa il va pas me ok mais pas moi je suis oui et bien ça va faire ça dépend il y a quelque chose à nous ça va on est ça zaï on va vous dire que même bien c'est en haut les ça normalement ni va volume na this is going to pay ça on va payer ça na kana sachet et comment ça dépend. Sauf que ça, on peut se marquer. Non, mais c'est là quand ça non ça. Je veux changer un peu. Je veux changer un peu le système. La méthode, c'est l'amour. Tunggu campur. Oh, nak please. Nak kalau. Kami. Não, betul mesmo. Betul ni. Na kisa mtu atasema tunaja kwa msaa. Bada mai hiyo mwa kwa boye bite. Tuchaba kwa mafuta mbila ukangu kwa holi boye. Makemba izana bakol. Bakol wala situ makemba mbesi izana bakol. Siko za bakol. Soko chima mafuta mbila boye. Ekanga mayo na maboko yango tochaka boyeko ata soki ndeni ekanga mo na maboko te so suki osoka maboko na yo sans problème
makemba basala yango balamba yango boye te quand même il faut longola poso longola poso et puis avant nasala makemba nango nazwi na nzungu natie mai poani so osala makemba boye otie mai te etivisaka makemba na eyomba na ndenge kati oloba lingala esalaki makemba ekoma baposoposo esalaka su bien te kolamba ngo il faut otya mai po makemba ebeba te po maposoposo te Va bien. La seule viande. Tu vas bien dimanche. La seule viande vendredi. Il y a fier. Assaisonné bien. On dit déjà déjà passé. Na mona déjà très bien emballé. Na assaisonné en haut. Na tiens mon enfant. Donc assaisonné hein. Na tiens la congélateur. T'as depuis tout hier. Si les vendis non. Sans problème. Malgré toi on a problème à courant. Malgré toi problème à courant. Congélateur qu'est-ce que vous avez? Bien. On a eu ma courante. Oui, des maladies. Même déjà malade, mais c'est pas le big à la montée. Incurable. Pour nous, c'est déjà, n'a pas encore. On a eu camarade à Brigitte Nkongo. Brigitte, il y a la Brigitte Nkongo, mais le rôle à Bala papa ou Nkongo, tu peux avoir Brigitte Nkongo. Mais bon, on a bien bon accompagné que ça. On a mon Congo, on a accompagné. On a passé les gars, on a caméra, on a payé, on a commencé. Moi, c'est un projet au Kenya déjà, on le voit déjà. La balia. Comme nous, on est sonné. Au cas moi. Bah, reprocher à nous, et bien. Eh, bah, c'est pas. Kasi kuma papa kombo na bayebi wana ekoki mpona yo donc Brigitte Nkongo ye soki alingi aya a lokola papa oyi mingimingi atikalaka na ye mona atikali kolamba biloko ebele c'est bien mobali akolia chaque bol na chango étiquette voilà ayeba déjà que oza oza madesu oza viande makayabu na chaka étiquette déjà na chile déjà na congélateur sikoyo soki abengi azunga te soki atandika ye moyen ayebi déjà sikoyo nasala na papier moko na tie lundi mardi mercredi na tie déjà lundi na tie boye viande na madesu na ça sikoyo bongo na ya congélateur na chango sikoyo ye so na voyager parce que zata afongolaka ata bien epuis nabongisa ngo ekongo sikoyo moi madesu na tie bona madesu ya makayabu na tie likolo parce que papa aliaka te keo azolia madesu alia makayabu alia soso alia bongo te ante yesu alia te madesu opesi na makayabu alia na makayabu mais tende bato balia te aolia madesu alia makayabu alia soso alia nini ye kongo eleka te ya kokaolia kosalamosazalaka mama biloko wana mosika fasala soki eza pondu nayebikende asali pondu bakolia wana viande nasi na bomisi bongo natiekola pondu natieka baboli 2 na congélateur olingo ezongela pondu yo kaka ozwi bolinoyeba oselasesi na bomiselaki nasalaka bongo oleba nango ye moko abi nde papa lutaba mokolo kasi mokolo na mama mokolo abotamaki deja nabaibale bazalaka saleleka banzele basala bacomparaison bongo ti accompagne awa ekokani na kuna te yo baokanisi na nini mama namoni nongo beti vite fait esalinga bien makasi très bien obeta ba vite fait ozobimi oza ya kotonda maokende olia biliele exacte okekutana na biliele mosusu ebosa liso nzela otika mobala bima na nzala te na kanda mpe te kanda te na nzala te biso okataka boye mamelia okati boye mpo eyede motu alia sans problème
Ça dépend sur les gars, so il peut mon besoin ça mon pied c'est là où c'est que mon a toujours le personne on va ça na bis na bo va bien on dit Thompson on a musqué dans les bombes encore ça peut mener la vie tika donc yo mtokoye pas ce que nous ça ba Pantondia ba kongo ba ebi makana lobi Pantondia za ba mbisi eza mbisi awa kuti ba mo ka sa mbisi ono to dia ngo ya mai aba kabsango eza ba nzite mo ba mbisi mo mike ya milai ba cha anja ko ba nyoka ba cha ngo ba nzite ali ba kabsango ko cha mo pe na kati mbisa ko ka ah ezo to bebe ka manyoka yango mais comment on quand même c'est lié que ça mbisi eba parce que tu vas le touche ah bino bino la hango touche ko et puis so denga ngo bantonde et puis dabadi wana sukat na poli lo kana bana na linda kala ah bilo na bino na kama ndeni ndio yango na bana na leo moni que tu so mbaye papa ko na bala mkongo na kama mkongo yene voilà. Il n'y a pas de souci, ma belle. Na évité ce qu'on veut, je l'ai la maman quand il y a vite fait au cas où on a limité pour les sous, parce qu'on a limité, si on a un petit peu de masse, ça va, si on a petit peu, mais prévoir quand même. Eh, on a vu ma soeur qui a ça. Au cas où, si on a ma soeur, on a vu prévoir comment on est au bon moment, ceux qui n'ont un petit peu de masse, on a vu ceux qui n'ont petit peu, on a 5 euros aux amis. Mais tu as que c'est aussi, la parole aussi. Panache aussi, là, ça y est là, panache au ça. Mais c'est pas la question. C'est ça, les mini c'est nos femmes. On va bien faire comme tout le monde. Il est dans le jeu, il est dans le jeu pour la journée, on peut faciliter. Voilà, c'est pas national dans aussi. On est dans la panache. Comment ça va panache c'est la milité. Tu peux qui moi là. Ma vie moni. Qui ça m'a arrêté ma chaque jour. Na milité ta papa tindelinga yi. Tindelinga. Papa tindelinga qui s'habille on me dit qui c'était. Ça m'a arrêté ma vie, c'était mon boulot. Puis ça qu'on a oublié à sonner malaria, tu as vu qu'il y a une petite maman boya qui a fait la question de négligence. Azo une malaria, mais c'est bon pour pas traiter qui c'est où tu es qui a DHL. Pour pas traiter. Pour ça la malaria. Et où tu es oh yo, parce que ça va pour na prévoir pour la malaria. Pour malaria, je me suis quoi il y a na négligence. A négliger comme là chaque jour. A ceux qui kuna bani au grippe. Ma fille, à un hôpital boy. Malaria bêtise, bah lui mettre au traité au temps. Il faut ça va qui va traiter. Après médecin aéroport ça. Malaria c'est ça va là. Et puis après médecin aéroport ça une solution. Yango, non. Après, il faut sa solution à Bibatine. Le qui est à DHL. On fout sous le mot. Négligence, ça a bien été. C'est bien, il a encore fait. Attends, ton compte est plutôt dans la souple. Ça va ta zaï, en souplesse. Tu comptes dans la Congo, tu dois connaître ça. Tu dois connaître moi, la Léo. Moi, la Léo. Moi, la zaï. Ya, moi, la Léo. Moi, la zaï. Mayo, ya, on est toujours. Yo, tu n'as pas la main, tu peux te faire. Pourquoi il y a une donne de bidon? C'est bien, on a main. C'est bien, on peut la tête, on peut la tête, on peut pas la malade. Et puis ça rend des bidons beauté pour bouillir.
Écoute, on a un épice, le rôle à biloko nyonso. Biloko nyonso, bacha on épice pour bon. Et puis c'est bon ça non biloko te mais et ça là on pas mo goût mo boye. Bandola man épice te. Bandola man ba on épice te. Donc c'est loin ya koloba ke épice mte bon ça biloko. Et puis c'est bon ça non biloko te mais ça là ka mo goût mo boye moi solo. Hein? Moi nini? Et ça là moi genre. Surtout quand il y a des gens qui ont Ah bon? La viande. Après, il y a sur le macati. Non, il y a pas de l'eau. Si, là pour moi. Vous expliquez pas moi faire ma vie. Je peux expliquer. Et ça, ndembi, ça se fait bien. Ndembi. La maman. Tu plaît, tu sais comment tu bois, tu vas manger dans un comment tu bois. Ndembi. Nde na toko loba ikota ba bipis nyonso. Ikota matungulu. Ikota ba céleri. Pourquoi racho ya madesa ya makemba mbezi? Makemba ya hôtel tchaka sukali. Ah d'accord. Parce que c'est télé longue étape molamba. Ah. So golamba mbala ebito to koma olamba onde e amona mbala ya sukali so lingo ya sukali. Mbala sukali. Ko to lamba ona mbala ba. Ko to mpena mbala sukali soko lingo. Mais soki te olamba ngona mbala langa ole makemba mbeso. Ndebi. Litungulu comme ndenge ezalaka kaka bato nyonso bayebi ke litungulu totyaka yango na biloko ezanga te na biloko obala ndeko na nga batelanga ndeko pato nango nde ya mamele ndenge abatelanga ndeko kaka kisi yango balukaka wapi yango na kisi eza mpe na kisi ya solo alingolela air nini soki aza na ordinateur koderange te ero alingaka nde makambo na ye ningisa mwa zaire ozo comprendre soki ozo comprendre kaka esili nango kisi yango yango ekoluka yango te yo ere moto ana kosa makelele te yo bani ozosana nani ekomona kaka politesse ma vie c'est-à-dire kosolo eza omona mpe mais na otunoti soki otala na lilongo olobela mwana tata na bino alors mwana tata na bino koloba ne kote ozomona soki ayemba lukaye soki sili na libandi technique abasa oya vrai nyonso eza technique nyonso ya technique manvi na otya ai eza poison te totyaka na biloko eza bato mosusu soki alie biloko ya mwamba esoke na biloko sikoyo yango omoni totyaka ai mpona koekite bambwana natuti na nga te mina kati na nga elemaka okoma biso kofacilite ma litungulu nayebi ke présence na zone de sali bien bamama na basepeli babanda obanga mawe Maman va se faire ça bien. Merci Mamélia. On va ça bien. On peut se faire voilà. On peut se faire ça qui kanisa. Théâtre na moni balingio mingi. Ça passe la moluana. Non qui passe. On va moni va se faire. Ni bisa mama na bana papa. Naka papa. Tomata mbo. Ngai sikoyo nalongola na mbuma te.
Les bateaux, c'est pas vrai. Il faut qu'on la mouma. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont Voilà. C'est bien mon pour mon couleur, on a vu des écoles. Donc relaxé, maintenant que de l'eau, on a mis ça. Eh, où est la terre? Il faut que tu aussi, tu retiens aussi ton bébé. Où est la langue? Non, il te fait bébé. Oui, bayombe batana kisa mibali. Kisa na bisa liboso. Na bisa mati. Na bato ba ota tsela sama. On bi bakata caméra to la kisa souvent. Te me ba ko mona te. Ah ba ba. Caméra ba bakati. Disco ma dab se mbale. Caméra ikati sa bi kisa wana te. Kisa na biso ya liboso. Respect na mobile. Kisi na biso ya mibali oyeba kolesa mobali na ntango na ye ndenge eloko otokosala lesa mobali na ntango na ye sokola mpe repasse latisa mobali na motoko bato balula ye bamona bacomprendre que no ana vrai mwasi parce que babaka derrière un grand homme on voit une grande dame c'est ça lengela ye okota kozenga Família? Não, não. Apa batu ba ko lo ba o le ba na nyonso kamera ka tek na mo. Ba lo ba o kisi. Kisi yango. Yango na. Na tolin tolo wana safa ko na mai. Ba na bebe ite. Wana ka lo bi wana. Ya solo pinda. Kamera ko yango ni kati. Yango na bi kamera kati yo profite lo ba na o. Donc kisi na biso yango na respecter papa. Kolinga papa la na kanda te. Tika ye ala nakanda te soki likambo ezali tika ye ntango omona eke papa aza na moral ya bien akomi na moma wana ya bien osisi koservir ye parce que wana nere nyonso akomi normal papa likambo est ce que eza ya solo ebaje balobi wana na copine nanga mwa miyombe ye kotemaka ndoto asike ya solo tika soki omoni bongo kasi balu babe basuka na makambo kintu balu tika oh lo siko sala ngo na mutu na yo na okopongo na pe ya mutu na yo sabo wana okosite okati kamera kata kasi akata te atwa mwasi vraiment ya mwasi oui ma bien lo bango oya ngaba yo ka mingi yo lo moi si bene ya moi si vous avez ya tout fait mais ya mobile ya partenaire na yo c'est-à-dire allez nous avec le banda qui nga on peut se sentir oyo ma pe mo copine ba mo soupe na ma vie o la ki se fait makamuni to to na mona ba yo yebi mingi
te so alobi bongo seke ayebi na ye penza te nayebi mingi nayebi olaki yango mpona yo ayebi mingi problème te mpona yo nalekaki te ozomona mabe na bango bakolakisa yo solo te problème eza nango te mais nakotika kolakisa motu nanga te po aloba nanga bongo soki olingi motu supporte bakaprisa yebisa ete j'ai appris pour moi c'est un effort que je fais donc même ye mpe mobali akoki kosala effort oyebi na kala mibali banda kolakisa basi kokanga ndetu bazala soutien mobali amoni ke eloko okosala yango te alingaka alia mpona badesu na bu na ye ye ekolamba yango te ye soki ekolamba mo na lakisi mibali wana basila bazala superman alo yango moni toma kokende kodécouvrir yango mama mosusu na basanga na bamasolo na mama na mikolo baki yango mpe na babola kaka boye obabola mpe kaka boya na babola mo kaka boye makaka olesaka bapapa basafu ekota bamai wasilaka meme yo mo olia safu kitoko te safu koko babola ye babola ye esili okaboni na safu ya yapondela afu esili aumela ne pete bo non aumela te kuna ka safu na mai apesa musala malonga kutu te yango opesa mobali safu atina mai akende kota kutu bababola ile safu ekauka lokola safu kibisi mafuta safu ebimisaka amene na s'il te plaît la pièce esili voilà chérie montre non l'autre non appelle Yaya pour que c'est ça voilà yo makambo moso nga makambo nakengela papa na kisi yango kisi yango vrai kisi nasele makutu mabala oke lobesa nganga tolela awa abetelelani moto lete biloko nzungu akomi moninga na yo yango nayebisaka basi mosaka bona na nzungu nde soki ozolamba tala pembeni na nzungu na yo barapport nga azwaka akoka mameliani biloko yango azokumisa lambela yanga biloko yango ezikazikaka apesa yanga biloko ezika baselinga komisala bien te ntango oka mpe batongo mpe yango mpe monoko mpe lebetaa ezika nango kaka mokolo moko na bongisa osika lelo eziki lobi ntango bakokima yo batielaki ekisi ekomi bakomokondane basa kishasa o basa kishasa kutu baolengela ki azolengela oyo pelibala nabokosoka basali mwasi nyonso oluka abongamaka biso so tokota kishasa oui mwasi oluka abongamaka mwasi azoluka asili torche na ye luka yo asilinga libandi tiande sostolia basilinga ezebeti okali te kopila kobota bakielala ekolo oyo ekolo oyo emakama mambia ozobola pizza nde yako na sante yango moni bayombe mingi bazala minene nafezalaka fo ekamama yabaka neti yo tiro basi ngana nani frère na biso moko na papa ali masiala papa ali babonjour ebele papa ali masiala kombo elakisi deja ke muyombe kasi na biso mwasi na ye mwasi nde azaka mokongo miyombe te meyeba komeka muyombe banara bayebeka mpe na kombo mais oui eza normal alali papa oyo ana sante ya mingi bali ya sante te mwasi ana sante ye mo abi ngana lingaka mwasi na mandaka oso avandi na biso apati tiro basi ça c'est le savon. Avec tire bobas. Ana si baba. C'est ça. Mais bien, ça peut être bien. Ça peut la honte et puis ça reste moi. Oh oui, conseil. Et mon année, tu es ce bébé. Allez, la guerre va commencer. Bamama botala ngai nde nalobaka ke bana bobenga bamama bobenga bapapa émission na bino yango oyo avec mama elia nitu prépare pour le mariage makambo ya mariage eza makambo ya famille
makambo libala, moi je parle de la famille na ba makambo eza solo makambo ko fabriquer. Bino mo bomoni bozo benga kaka mama Eliane te félicitations en tout cas merci na mosala zo sala. Mosala na zo sala ngana koza ma vie ya boyeka na ndenge pe ya kobata make ma vie la sene balamba ya bitoto. Na tiango pe na menu na ngai eleki. Mais tellement motema malamu nzamba pesa que non nazo la kisa bino. Bota la ndenge ni basaka bitoto na kosa kanga mona kobata make. Moto pa mona etenga mo kaka. Na yebi balamba ya bitoto boye. Mais pona bolingo ya kolinga bandeko. Surtout na ba pona ba jeune na ngapoto bala na katoyeba na bikolo tetala nga na moluba na bali mumbata. Ozo mona okoza ozo mutabandundu obali mungala yamba ka fuko sala effort koyeba ekolo mobali no iloko nini baliaka. Eloko nini okoko yambela bokilo na ndako. Siko eza biloko ba yombe boye. Soko bali muyombe. Obino na mona kinde mama via asalaki tika na epate famille ya mobali. O epate bango saleli pe bango. Mais nangi pe ko baba to ba otinanga kama mani tu ozola biso mutu ma via yeboye. Boti na transport te mama kosenga bayebi kosenga me kopesa bayebi te. Boyebi te ke ma via ndaza boye abomi journée ma via atiki makambu na ye peut-être ngaki a répéter atiki mama ile ni tonga ki ko ma via. Mais musa sera na lifuti nango na sima ma via ko lakisa bino boye. Boti na transport kena mai nde bomoni botola mina mema na mai ya mulangi mavi ya kokomela mai makambo na pe bokanisa ngo ya Priscilla kanisa makambo yo mwana Belgique makambo kanisa ngo mama ni kotewa ka mbisi bitekela te kanisa ke mavi ya pe il faut amata taxi transport fa essence oui batuna akaba bambake no mibali basi bazana tisi ngana kota ka tutia la stratégie est belle aussi dans mobile. Le changement de groupe et ça la rappelle bien. Moi, si mobile a quand même le moko. Et comme il et comme des cravates pour les on a pas singa na musala. Non. Ma vie tala. Le comme appuyer le bana ngai. Merci ngala bana ocha. Comme ça va toi comme là ozolia mingi ti. Mbongo na ngamo. Bilo ngamo na sombi. Moi mto mili la mbongo na merci. Il faut pas comprendre que c'est là que papa va couleur mais là mon papa me souka yebi na mo oui azali pe muyo meti mais quand tu sais pe na mo ilo koka mo kia ya biso to na poto to kama olia salade na kisha to yeba ki mabia sabe na poto to kama salade to yeba ki amo na to salade na uti na ba boîte na uti na ngopoto parce que na yebi ki na moma bo il faut moi vite fait na c'est la mo salade na ye et puis abimi na ye akesa ba cause Maga so na ba mama ba ta biso ba mama s'il vous plaît ça la recherche émission na biso moi vraiment la c'est une émission na lobaki mikolo na on nga soma émission de oyo na lobaki na kosala ngoto sungana tata nzambe ma Pauline ça fait vert ça fait vite quoi na ba ito kosala ngoto sungana ndeni to ko bongela mabala na biso mamilian mama laisser le moi 6 fois lengela le banga na liaka moi si nanu lengela papa ko lengela na ndenge na ye mais yo moi si ndenge ko na ba stratégie et mama c'est si ba couleur ko le banga nanu semble que mon toza libala ba libala na parce que bato na bambalité ba osé yo ko za no pe première femme moi c'est liboso papa yo na ba honneur nyonso mais so zo ko lengela papa ke zo bongisa papa ke zéro. Première femme on a obenga yo bien pour ça baso barré yo mukolo kaka ko no meki lu mu ka mu ye ombele la kisi ah oui la nanu yete bongisa lu boko na lokola nanu yete solo la na papa ko te esprit ya dialogue na foyer na couple na yo on comprend ne tenir ma meki aussi amen vous peut ça mata pour bon vite ma vie bon mama le loka onde mama tika na lia na ebika ba oloba kaka ozo lia boye tika na lia mbongo na ngamo na mimi lia mbongo na ngamo mbongo ali mbongo na apejo eloko bato babosana ka eza na moi psanga mamilian est-ce que mambo libala est-ce que zaka mambo kolia ben oui rôle munene makambo ba bengi ya kolia preuve ne que tant bayaka ko bala mwasi mukwa liboso ba yako se présenter ndenge boyambeli famille wana est-ce que ba wana mutu boyambi bango mabe
eloko mwa malonga kuna eza te bamonde bayambaki biso te kolia eza très important soki baki kobala mwasi otala neti boye mama ya bana na coutumier mpona nini bapesa bato bazonga biloko eza mpona kolakisa bino ke bai na biso toforme mwana na biso kolamba exactement kolakisa bakokoyi kolamba nio boyambela babokili mbamuka liboso sango bakena ata so moka liboso bobebisa ata bobongisi esimba so te esimba te ebebi déjà boyekola aya mpona bie na bino aza likambo wana sebino kaka mpo na bolingo surtout bajeune na ngai liputa ya moko mekangeli nganga nakanga yango te ngai teta liputa te te nakangi boye liputa longwa kolo liputa naoki ekuta ntango okanga ye liputa longwa na yo nolongo liko liputa kaka moko mekangeli nango tika mama biloko mpeza ya koluka te tomonamona na biso yango na wenge change papa bako esalo bien keba esoba yo so papa komoko etonga mbambande pomaka ye situmbele biso poto ibala poto batonga koleka na basi ya solo batonga koleka na basi mama papa roger kutapuna mobali ya mami yo mama ya solo na mibali makambo koleka o basi banegligeaka mobasi banetonga kaka oto pena mutali epa nango pena bi nga pena mokomarisha na ye bolamba boye nga osepela siko mabe mpe na biso basi mobala koexplike kana kende mpensa ndeki tongo bonga na ye bolamba te non apprendre bolambaki yango ndenge nini mpenga ndako wana oliaki papa abekile bilo moko asipelaki nango ndenge nini o kolamba mpe esilaka te po baku eza ndenge na ndenge biso osali makemba boye eza bato mosusu basala mpe makemba ndenge mosusu en tout cas merci mabi ya kolia eza elenge na tiki na totika biso bango tokosina kolia teme kolia eleki ezaka eleki koleka mambo ebele ngai baezaka bilo mibale eza masali toko na mokeo kolia na kosala bolia eseki aye omanga sana ya mangobo elo nasepeli na yo ozamuta teatre ya kati si atolasa yebisanga ngo owana omuta teatre me ya kati obimisaka ngo non ça va si atolasa yebisanga olingi émission no ezala maliki te yebisanga si atolasa yebisanga déjà si atolasa yebisanga yebi nanga mama oya muta teatre mais omiyeba te ngabi loba no nani mabi tolaka na bongo nyonso kaka moni ya suka po tolia mpo na lia bi comme nous koyebisa bango asuka nde baotaya biso merci beaucoup na peno nyonso balandi biso otaki ndenge alami bitoto epa ya bakongo ya bayombe bandeko na wana nyonso bayombe j'espère et je sais que vous serez trouvé nyonso wana kiyombe mbwenti lumeni yanga dala benu babo donc mbotise nzambe kalusaku tata nzambe mbote mingi na benu nyonso nzambe lunda benu lewe mona fitimela bila bitoto benu esala sa papa baosope bana betu benu kusaba malembalembe na bwana ata baje kuiza wafe me bakudia kama mage ina tena kukana na bwana nani ani zaba wafe mani mekaka n'est-ce pas ni clé de vangi ma petite sœur propre ya France oyebi kama maonde eza donc bolia elongo na bino bokosepela mwasi sala recherche luka eloni esepesaka papa eloni esepesaka papa eloni papa kutana ngo ya bien oyo ekosala bien donc merci beaucoup je m'excuse na évangéliste fidèle mambuya amuta obwake tolia c'est-à-dire je t'aime beaucoup moto na nzambe ya solo tozolia kaka ndenge ezalaka elokuta pazaka très gros bisous à oui elokuta bazali oyi bango mais poto kiyeba bango eza pasi ye moko mokili na biso mpe ayebi merci tolia biso ma pardon merci pour l'attention à bino nde botali émission ya biso apropos pour le mariage
Nani bana betu ba kasai. Enza ibukola. Parce que ndami kalusa muna mtala zanga. Nzambi akabusabu munape. Ngamba na oloba. Bana betu ba kasai. Paduma ni mbayeba mukongu. Mwana kuneko. Muyombe. Utangela mujimama vie mwenza bya kuje bino kumwenzela. Boli we kuimumenya kula babintu bya bakongo to musedi boku tumukongo. Upeta mukajumula mbaba mama vie nuko uju kunyema. Badada yangu, badugu yangu ba Swahili. Kama bwana yako yuko Mkongo, unaangalia vile mama vie amefanya hiyo bito utofanyie upikie bwana yako. Kama ujui kupika bwana kienda mahali nyingine kipata bibi kama mama via atakuacha ataenda. Kama wewe utaki bwana yako aende, fanya mzuri upige mzuri. Nzamba sana bino, God bless you, que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Tata Nzambi kalusaku mama pona lianda. Nzambi kalusaku na mama. Nzamba nibelisheni bana betu bonso. Bye bye. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso surtout. Tout on s'en souhaite. Ah bon, c'est le fait de ne pas et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, très deuil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous pas l'idée de production, ils sont très bien. Donc, nayo muto ngo bala. Nayo muto so bala que nous anniversaire à libala nayo. Une seule adresse. Nayo muto ko kisi soki 18 ngo anniversaire nayo. Je dis bien une seule adresse. Oyo zo ki bak. Oyo obani ministère no passer c'est le premier anniversaire l'église. Maman Nitou ezali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.